combattants bazalaki vraiment déterminés ya kokota na kati ya seni pour na kosala désordre mais biso lokola bakambi ya jeunesse ya IDPS mais kotia kimia ensemble na comité fédéral et organe de base donc en commençant la vice-président na bango Papa Kalombo Papa Pierre Kalombo mais kotia calme et tout doser ba combattants souci ezali mais gestion il y a grave ezali na tête ya IDPS fédération de Mbanzangungu mais gestion elinko loba bosaleli ya mabe il y a président fédéral donc président en transition parce qu'azali président fédéral te oyo banomaka na décision secrétaire général Augustin Kabouya azalaki président ya transition parce que président Tade Mbundo azalaki na bamisala na ko salema coup d'état salamaka ndeko José Matoko akomaka président et toujours respecté a to gérer parti que ne liboso objectif ezalaki parti que ne liboso mais oyo to komona to déplorer un ngoma kasi et puis to ko ganga que secrétaire général a intervenir dans 48 heures na problème ya fédération Mbanzangungu et ko marché té il marché té pour nini tant on va sali ba liste ya ba candidats députés nationaux ya fédération ya Mbanzangungu ba aligner ba membre ya IDPS té ba membre tout ba se va IDPS depuis opposition batiko zala aligné té na liste ya parti bazui batuna bango ba diaspora banani ba aligné akolobela ba parti que non ezali secrétaire général Augustin Kabouya mona boute du chef nde akotinde la biso ba candidat ba kozala awa chose grave bozo muto afandaka na territoire Mbanzangungu te afandaka na Afrique du Sud afandaka na Europe ayebi na Mbanzangungu te botia e candidat c'est que boya ko sala pona ko polisa IDPS totikaki parce que kuna toaki na 4 députés na liste ya IDPS tokei même na IDPS na ligue des jeunes batiko zota candidat moko ta liste ya IDPS toleki et comme awa batia ba provinciaux na biso ba o nyoso bazwaki ba komo na bango ba aligner mutu te bazui batuna bango bazi maman moka uti so afudisi maman ngoyo moka zo koloba na munoko na tongo nazo kamwa ndenge nifu koma na ngebi manakin koma na ngeko bimana Mbanzangungu président José Matoko na munoko na ya koloba secrétaire général Augustin Kabouya nde apesi ordre atindi batuana to tuni question oyo na secrétaire général Augustin Kabouya secrétaire général Augustin Kabouya olingo travailler pour échec ya IDPS Mbanzangungu to travailler pour la réussite ya fédération ya Mbanzangungu lelo soto bimisi ba député te Serge kolobela biso mission to pesa bino bosali ngote et surtout nous la ligue des jeunes auto na mission ya ko mobiliser ko sensibiliser pour former biso nde to ko memaba batu ba ko voter IDPS biso to ba jeune to na kata pays oyo 70% baza ba jeune siko biso jeunesse to za filtré boye nane ko kota na urne pour que voter ba candidat oyo bango ba tshela biso to yebi bango te to zo ko condamner eloko yo to bengi solution d'urgence avant que bureau de fédération ekweya avant que bureau de fédération ekangama avant suspension na ye ya makasi to ko senga suspension ya José Matoko to bengi solution d'urgence azui mwana na ye atie mandataire c'est trop grave na sangi vidéo sur beloko comment secrétaire général azo président fédéral ka ye président fédéral atie sous mandataire ya parti ba président fédéral na biso o bazali faible nini ba ko sala ba challenger na bango baza pemé na bango so abi ngana game baza candidat naza plus fort que ye ko aligner ngate pona ni bazaki batuwana batia bango ba mandataire azui mwana na ye ya mobali atia ye président ya SEP azui mwana mbala atia président SEP et minute mwana mobali wana ndaza mandataire toboyi eloko IDPS eza royauté ba combattant IDPS toko telemele loko yo toboyi yango avant que le pire et comme avant que le pire et puis pire wana eza na 48 heures to pesi 48 heures tongi solution so solution zo amite na 48 heures toko kanga toko sele ba bureau et puis fédération eko akozasu responsable de la fédération concrètement tozo ko lobela vraiment to ça la critique ya personnalité ya batute to lobi boye ba candidat ya IDPS bazaki aligné na liste ya IDPS ba aligné ya bango to ko citer tozana moko azali médecin ya zone de santé ya deux secteurs ya boko na kivulu autochtone grand notable ya terrain docteur Kosinis Lema ata très fort tozana kulungo kuna tona maman moko kuna maman Nasi ata très fort ba candidat bazali ebele o bazali aligné te tozana actuel Atena Biso Willy Makumbani a servi parti très longtemps ba aligné était maza politique azana ba ambition politique ba aligné était bazali ebele et puis esuki kana ko aligné te alongola na batuna parti
à ça l'équipe na ba ancien nous so na IDPS baza souté par écarta ba bengana batu azu batu na moko oya kokosa akome ko travailler na bango tozo déclarer en tant que ligue des jeunes parce que to sengi na Serge Augustin Kabuya to ko bimisa bat na balabala na loboko na mobali naza na président ya sous section ya Mbanzangungu ya ligue des jeunes na loboko na nga mwasi naza na premier vice président ya ligue des jeunes section de Mbanzangungu donc eza pena ensemble ya parti na ba combattant so ok na permanence Pinet Mbama ikuna na permanence okomona ba combattant baza musu baza kuna na permanence ah toza na Seni yo moko monde ko zo biso interview na Seni vraiment tozali très mécontent na gestion ya président José Matoko ado gérer parti na trafic d'influence parce que azana discours CG Mutatlobi CG Mutatindi mais tous on a ba soupçon maman moko oyo ba tie wana soki mama ritu wana uti soki wapi oyo ba tie ba aligné wana azali muto oyo ndeko na biso kabasele muto ayele na ye akosi kosi apese ba drapeau atindeli ye candidat to candidat wana to kozo condamner eloko wana ke ba mamba IDPS babundi po ba aligné bango ko bazo bato bazo somba bino na mbongo na kaniaka etenti seke so ile to komo somba na mbongo akwa bo to sala opposition contre Kabila parce que to s'opposer à Kabila contre anti-valeur ceux qui anti-valeur doivent continuer ceux bato et bakot na IDPS lelo ba ngondo ba biso anti-valeur to s'opposer à Kabila 37 ans pour changer marche ya mboka pe marche ya ba parti politique na biso to s'opposer à Kabila te pour to ko bakaka na mabe wana banti ko somba bat na bakaniaka to condamner yango et puis mwana na ye wana bazana kata Seni to sengi bango mwana na ye wana ache mandataire alongola ye acha mandataire premier vice président na ye Azan premier vice-président chargé il y a administration. Pourquoi tu as été mandataire? Il y a un empêchage du monde à Ndako. On a Ndako, on a Berger, Ndako, on a été mandataire. Tout le monde est parti comme un royaume. Tu peux dire merci. On a flash parce que après en haut, makambo minene koya. Azoko loba candidat to ko lobela ya parti parce que va pesi biso mbongo. Muyebimi na munoko président fédéral. Yazali crime. Ezali crime ya Tshisekedi sa ko lobelo ko ante que va pesi biso mbongo. To se va partir on a passion, to se va partir on a bachat de conscience. Ndé to za boy to ba conscient, to ba inconscienté. Monga ngo comme ba repesa biso to teka parti to teka to chef de l'état ça l'appelle la jeunesse. Abo ça que chef de l'état ça l'appelle la jeunesse. Si ko zo bundisa ba candidat nyo so ligue des jeunes ezo aligné, c'est que zo accompagner chef de l'état té aza vision mkonzambo ba té azo accompagner ba parti na biso té. Mais atika olati sa CG Augustin Kabuya ba charge surtout à tiens mandataire au hasard dans la province à ben d'abord matoi batika ko sele makamu parce que tant IDPS ko pola na élection face na biso to na ba grand challenger tozana INC ça face na biso tozana FDC tozana parti bel il faut aligner ba candidat pour to ko kisa sei to ba candidat o ba ko memela biso ba voix to ta ba candidat par sentiment chef de l'état avec Fatih Beto élection est transparente et apaisée et ça élection ya mbilinga tenenge Kabila salaki par contre memela biso ba tuana te Kabila o bazana idée que to ko yiba ba voix to ko pesa to ko sala to ko gagner élection na ko yiba non élection est transparente et apaisée IDPS to wana même ministère likola Seni est indépendante batu wana bazoya o bazako pesa ba mbongo wana ba okanisa bongo na mutu na bango na kena mbongo na IDPS na pesa bango ba alinyenga na ko bimandenge sa manga na PPRD biso to PPRD te to bunda contre ba anti-valeur Serge Augustin Kabuya aloba emo solution ezwama kimia kota na fédération ya Mbanzangungu to boyi mabe ekota Toboy mabe kota bakoloba ba combattant bas instrumentalisé bakoloba ba combattant ba sombi bango bakoloba ba adversaire na ngene batindi ba combattant wana balobi yango avant discours wana eya Serge Augustin Kabuya a tranché parce que ya lobi que non Serge Augustin Kabuya na tindi ba candidat wana Serge Augustin Kabuya tindi ba candidat bazala awate o ba yebani te nana ko voter bango élection c'est dans 3 mois 3 mois to kena mapona minana ko voter ba tuana donc merci beaucoup merci la MC Pro la chaîne merci les combattants nyoso ozaki liso likolo ya liso to veiller pour to gagner chef de l'état Fatih Beto ingeta IDPS viva viva